Merci na bande sur balandi KNB News bisika bozwami na likanisi toujours à mwana mboka Jimmy Mukendi double pour moi ya presse congolaise ou asala ke bana Congo ba benga na zana fierté na zanango Jimmy Mukendi merci. La taille ne fait pas l'homme ne fait pas la taille mais zaka ninge zala kanzamba sala ba qualité na ye Jimmy Mukendi sala ke to informer bino bana kasangulu mbote na bino ne boloba kaka ki bolanda KNB News bana maloko na zana tamu ke na zape mutu na pe maka bolobi na la karabino ke Jimmy Mukendi ko matele lo na tona comme na Saint Alphonse il fallait ka ba mona Jimmy Mukendi po bandi makina za na chaîne na ye et ça linga pe moi base et ça linga moi bien na zaka na chaîne ya mutu ngo parce que ngana tout ça synergie lelo bana Saint Alphonse ba tuninga eza deuxième point nanga bazela kinga ne ministre économie akoya kilo makale kale parce que azali na parti ya bati lukwebo grand frère nanga to ebana ekala tango za na société civile asoma banda ko ebele na basoko awa avenue na zalakao bati lukwebo asala bango ba viena e bon mais na CPL na ba député yo ça pesi bino merci on commença par 10 mars Magwengu Swanemina le vrai député national il fit ancien on a benga ke sage ya coopération internationale c'est Mboka régional na bilo international na national atika loko saba copte un ministre que je respecte il est maintenant député national Magwengu 10 mars Swanemina mukolo amaele sage au salanaté moratoire à 2006 nous avons se souvenir ba moment na ba baini na ba makila ba orenye a beta moratoire na tango kamire e beta pagai personnel mena lokondo na lina lo balelo boy ba député bazo sala musala Eliezer Tambwe na pêche merci na pêche pe bravo mais babilo musolo ba kapona otika chef de l'état ba charge au bilan 0 et sala kanga bienté et ça pe ba to musoto lana ba bienté Eliezer Tambwe na lana ba émission na yo to ebani mona kolo le panga foot la raté mais comment ko foot la page que za na chaîne na yo eza bien banana moleo to tambola pe makambo ba transco na ba juste mona gongo so ni bobenga bango wana bon kena pe kinga kati ozo ba develop non mais musala zo salam mais na regretande ozo lo ba ki osa musala o population pona population ba pona yo ba mandata yo bosali musala ministre économie azalaki est compétent ya kusala musala na ye Eliezer Tambwe landeliti ba courager bazalite ya betibor lobby vient à biso wana tombaki makale kale ezabie ba député basala musala c'était commissaire du peuple à l'époque fierté wana un commissaire du peuple soit na mboka awi ko pesa 10 000 zaïr to soki 100 000 zaïr au collier yango et puis ça musala na investigation obiso ba journaliste to koma ko s'investiguer ko lo ba investigation et utana terme ba député ko tala musala nezo tambola ko yoka makamba bato un député sala rôle to mandata bango député mi votaka te ba votaka e Eliezer Tambwe sala musala na e malgré akompe na ba bien na e biloko na e ba TV ba chaîne na TV mais na regretaka soka lozolo ba tout ne bila chef de l'état alobi ye moko ayebi ye moko ko eba non ça c'est ba biloko mususu ke zaina ba justice a mindele biso to tunga to ko na makala mukolo maka o mamoli va tuna Eliezer Tambwe makambo zoloba papa mutaye biso papa ezali Kabila Kabangi Eliezer abeota soka na makala nde bolanda wana nga landa te Eliezer c'est un communicant lokolanga azwa courage na beti bo bango tuna ba ndeko Basile ba beta bo na ba Zakari toza di domaine akolobela tolobela kana micro basali musala ministre économie a tombé bango tout félicitations mais est-ce que ce ministre économie a quoi est-ce que économie mboka ya bongi à quel des poissons point d'interrogation tout ça la musala malam est-ce que zando ezaka Argentine ngobila ezaka fachi esengeli biso peuple tozwa musala na biso en considération leno kena matete baza ko so bambongo ba mama to na 10 services na wenza matete esika beigi on obeta masolo na deuxième point na nga ngoyo bato ba kolega service bona vana na kititi kanda nazo chache téléphone na mona service boye na bibi no service nini mama mo azoteka matungula ba onyoana ya mbuma au moins service bona bi mama aussi combien mo bi papa bénéfice na 3000 bazio combien 2500 wana vana kutana na kulutu moko maele
azali pe na malandi wana za député national ya Bumba bana Bumba bapona ye na qui passe na beske ba service au chef de l'état et bien ngo ba congolais on est chargé tous ko exagérer musala au chef de l'état et bien ngote ba taxi wana na loba na lobela lelo est-ce que ça likamba fachi est-ce que ça likambo ya nani Gentini Ngobila na komaki na grand marché na 5 heures na oti na mbinza ko sala investigation na la kate na sola na babisi na yoki ba finga Gentini na mama bo finga Gentini est-ce que place ya DGI banda na hôtel de ville ti DGI ya eza na beto hotel na biki muta pe sa musala est-ce que sala biloko to félicita pe bato to linga pe misala bato ndenge les tambo sala ki musala na ye ndende ko eza muto mo sa musala na ye il faut ko féliciter jimu ki na sala chaîne pour na ko informer et là ko eza passer ça information na peuple na mama ya matembela zoka jimu kendi chaîne na jimi eza la ni Kambe News il faut na landa nde musala ezo sala mona Congo to linga bato mena ko sepela teke nde ko Israel mutombo asala mabe nde na yoki ba kabulu basolo ba mabe ya entraîneur non bino bolera ba commission na kolobelango te to sala makambo esengi ba peuple balanda point na ezali par rapport bana matete balobi na Didier Lofaka merci na champion moti lien na bino bozwa yango na émission lelo champion moti alobi vieso bolongole abe igiawate ekosala kina sa violence na buka kingo champion moti na biseke bo se calmer Saint Alphonse ezali ba paroisse biso to tambola na oto sa misala ya ecclesia bosala ngona procédure na solo bana bitando po bo respecter ba norme abegi azali sango asala bilako satana ba découvrir ka na motema te na misala na ye Jésus lo babo weba abre na fruit nango soki safu ezanga bo weba ngo kana mbuma te ya safu ta omba oliati abegi ba ebisenga lelo ba laksena ba preuve ya matsa batongulu so ngoke na ubunda box na poto alio $4,000 pour voyager yo abe musala neza wana te abe parmi ba vie ba missionnaire azali peme diocèse azali peme monsieur l'abbé so ba te musala monsieur l'abbé azali peme tango ba missionnaire basali mabe ya ko rédiquer conscience na bango asali musala ya paroisse abe ige ba ebisinga makambo ne me abe ige na boke ba frère moto abo yango azate ngamo lelo na Saint Alphonse na pesi mbote nazo diffuser biloko po ayebake na bisa charge wana ifatika biloko wana bisengo abasi na masanga na bambongo tozwaka bato ezwaka eratrapaka après Saint Alphonse ezali paroisse o bato bakoki kozwa valeur ya Kinshasa Saint-Luc eza na sima Saint-Marc eza na sima ce n'est que Saint Alphonse Saint Alphonse ezali o ba Bifalo Jeff Delight basala misala wana ba famille royale ba père o akufa Herman basala vie na bango na Saint Alphonse na Saint-Pierre tango sali bêtise mupepa mukinza mabe ko bima mukinza jour te za mupepa mana libumu mais abegi avasha bato poto na ninga ngulu alio $7,000 bokeso ke bébé azu ba soda protéger non ngana lobi aliame ba champion moti bambongo na bango alia bato musu bambonda na bambongo na bango voyager bango Angola esimbite eza ba montage azu camion baki otika na songololo wana aibike wana ozala contrôle ya ba mikanda totika biloko wana et comité na babe tozana ele ko ya charisme et le charisme ezali ke babingi yango semaine session eucharistique semaine eucharistique il faut abege a démissionner na kofinga ete c'était kulutu ndeko nanga to solana na mingi tango bazokana ke babeta na paroisse ekozala malamu te mutu moyo osa témoignage na Didier Lofaka jidoka ya matete bako sanga ki abege so bolongola ya tête osala violence na bisi bango nobi paroisse ezali indépendant botika sa musana ba kolongola ye nazali catholique on aza ko informer bino pour na bege aza sango ezaka manda so bon moi bo sepeli te olebo sa ba violence ko bebisa lokuma paroisse te bosala musala bokoma ba memo balongola bege abegi akomi kozwa basi ya mutu ke mutu aza na poto ya tikali na bragi apese $1,000 non bolakisinga preuve oui eza bien mais za violence te toke na ndinga malembe abegi akolongola na paroisse Saint Alphonse ezali Saint Jacques otana kinkole te alobaki afundinga na ese secrétaire épiscopal secrétaire archidiocèse ya Kinshasa ya Dorambo na ese na lobi diki général azali sango mundele na ese na lobi je de preuve que vous supporter en côté
alors pour toi qui n'est tout procédé bien il faut pas déplacer dans la béga à Saint-Alphonse makambo tambola malamu ba doya matete ba coutumier matete ya Saint-Alphonse pour se calmer et ça malamu qui est la procédure tout ça la vis de procédure te pour et il a peu makambo te abege balongola za éternel te babe so baleka wana babe epifani to sala musa babe José Likolo Monseigneur José Likolo na komela ki alobi to sala ona kimia bana matete abe José Likolo azali sango abima pa na bino boyebi aleka na ba consolata to kene na ba Saint-Élicie Saint-Angèle na ba pasaguna alobi bo se calmer José Likolo na bino José Likolo aza Monseigneur bo se calmer to sala musala ndenge sengi basango pe boyo kaka bolukaka makambo ya 5 ans 5 ans gouvernement sali boy fachi o boy o fayulu te to sala pe makambo ya catholique tango ba teleme abege bino catholique pe bozo ale deva abe shole donasie to sa to liana yo ozana ndako na kinkolo tonga na ebisaka nga bomba na ngate bana ba ta poto na hotel melango te ngape na mona sango meloko ezali ke tango ba solo akopola maki akopole bani ko bima bo arrêter hémorragie wana abegi abani ko péter mabe bolongola et de façon que Saint-Alphonse va na kimia bato baso se pour monnaie ba $2000 na bango anje pona otonga paroisse à Saint-Alphonse bato musa soma lupango lokwa basone mina magwengu apesa $2000 na mabonza eko pesa ekanda bana na bakoli bana na pe bana posa mbongo wana metango bato ye okangeli moto église ebima moto osambela na grotte obengani non tu es curé ozo partager pe na ba vicaire te yo moko zolia soki mbango ekomi représenter banane devi que tango ekoya tango mabonze yaka il faut justifier tango contrôle paroissial yaka il faut justifier yo lingika yo moko ba vicaire non lakisa bango rapporter non tout ça la bateau na osenga na ba église papa mbi akufi moizi mbi azui ene masikatenda papa na akufi bi sikatenda akufi ne masikatenda azui au juste continue beli mame mi azui ba église yango za Yesu te zane bato ba église yango za okomona pe muku na akufi jion muku na azui toza pona ko telemena bato te toza pona otema système maître français konzi na moni message na huissier de justice makambo eko na huissier de justice ba mapango boso mi abana na bino okomona leki avenu ami bale ami sato o aseka ya mine o mamolangi te tout ça makambo ndenge longo bani de fait maréchal Lobaka où allons-nous où nous sommes tout ça makambo ndenge mokili ya Nzambe ezali lelo bato bakomi condamner Poutine mais Poutine azusa makambo par rapport ba vie amona par rapport révélation na ye ezalaka pe bien ke mabe ozosala na moninga kolinga basala yango te okolinga te basala yango tosa makambo etambola lelo na tambo na matete bana matete bayebisinga balobi tolingi président Fatime bourgmestre ya matete osala kote boleka na city tre na malandi wana po malokele nzele kufa ba bourgmestre basiaka bino mpona koepole premier citoyen ville à Kinshasa Chantiningo Bila on a bandi ko attaquer lisusu parce que ba bourgmestre ba neto angalema bi fachi azabo kilona e ba sola fachi o angalema alobi fachi pa na pesa musala bon ba ebisinga lelo ndinga zali ba kutana ba commissionnaire ba to mona qui peut me faire du mal le bobo na bo ba français on peut ba to batanga to tanga pe français même musala ya Congo salama bandi konanga tolinga Congo lelo komona ke ba kangi ba militaire ba rwandais bazako affronter Congo parce que ça bisabango na Uganda où est le surveiller où est le surveiller il fallait baya ba Congolais mona ke bato ba banyoko la bande kona bino na est ezali bato to kangi tango abaine na mbandaka ba kangi ba milice wana ba présenter bango komona ba bango destination inconnue to ba katange to ba nini bon lelo na landa na match dans stade match à Maroc na RDC tokolala toko kanisa raisi donc Beni Bemba aussi c'est nous les Congolais na Bemba na fachi bazaka bana mboka Kabila bolobaka za mona mboka te mais ce total na ba extrait Kabila pesa malamu na ye Shinarambo na tali na biwi akimaka pe Union européenne ngo ake nazo respecter ba normes aketi ko sa ba accord na ba Poutine c'est normal to linga Congo nazo lo bana bande ko na biso abegi azo voyager bateau na ngulu babenga ngulu na Kinshasa azui 4-5 na fait étranger azui bango passeport $150 yale bango $400 na landi bato Didier le Fakateka lupanga papa na ye na kwengi wana tia kenda te $4000 kenda
ya démarche babiye banini non tolanda makambo yango abeyike na kofinga yo te na komankaka o respecte mais il faut respecter banorme ya église canonique nasengi na koluta mbongo grand frère na fido mbongo ezalaki te ke oza cardinal mpo na kotalaka commission mutu moko bato basenga remaniement ya la police na armée remaniement esamaka soulèvement efa salama et puis mutu moko président Félix Tshilombo Tshisekedi obana mwana elaka bato bazela revenu bazela promesse il faut laver au la toilettage ya bato basala mabe ministre économie a sauté pourquoi pour ça remaniement est-ce qu'il faut que basama lukonde gouvernement aquarium ya wario wana tout le monde est là côté bato babandi kolela kombo ya gouvernement wario wana tout changer makambo etambola ngana lobaka so président Fachi oka makambo to lobaka na landi lelo bande kwa sport na ministère sport bolimbisanga Kabulo grand frère François atonga ba mire na kingabo wana kotama Drandel Kabulo asali makambo abapesa ba edingo mbongo après ko pola RDC Kabulo alobi makambo RDC bandeko et puis Kabulo a hôtel le ministre ya sport pour la commission azuité où nous sommes où allons-nous Kabulo basali makambo ti bakena na Qatar ne bakendaki wana simbite Kabulo ko finga ministre sport et puis na émission ndeko bosola politique Israël non et puis bazako conclure ministre sport pour balongola et puis Kabulo ba pesa état ba pesa moto azana tête non Kabulo mwana Kabulo azaleki soki alembongo ya Shabani alobi makambo susu ale elwalwa toyeba na kulutu Shabani banda bazanga sport manyana ba Jean Claude ya le balangi na ba kulutu nangana ni akufa pe asona menani nzila fanani Kabulo bana ko sa bangulu en Côte d'Ivoire nzila fanani azana diplôme à licence tête ya communication tene to zamba chimuken mais Kabulo le la solo ba mabe ministre sport après le baba pesa tana sport non tout ça melo mingi tout ça makambo ebele Kabulo tango bazo senga mbongo pona dingwe alobaki te metango sport nini équipe poli abani ko loba makambo ya mabe ke ministre sport azako sala ko décider moko non ministre sport ça un problème te ce n'est que le staff technique ya Kabulo ali commission sembo 2 millions balobaki ona ye fale o ya eto 800,000 mais ba jouer ba sur combien staff travail à staff on est sur combien non ça prend du temps ndinga lobaki mais na kosenga ki même na RTNC wana yo bimi journaliste Kabulo kolingo sa musala te botala ba match nyos est-ce que Kabulo linga mutu mususu sala émission sport na RTNC Kabulo François Kabulo mona Kabulo soit lobi to décrocher to zoba titre ba biloko to zoba ba université Kabulo na ebite université atanga ya sport ou bien sala musana journalisme non nazo to savait François to ebani tango to zaina maison de Cézanne Doloana et pas Ndila Fanani personnel mais ils allaient na ba bêtise musu moto alembongo aloba ba honoré ba dingo ba chef coutumier lelo a changé et comme bitumana ministre sport bazala ki na fanani na ndeko na nani Constant Omari awa so alembongo ya ko no de jouer ba tili ba beti bal non tout ce que biloko wana excellence monsieur le président chef de l'état kolanda biloko wana ba distraction Willy Bakonga akendaki azongi akende pete azalaki awa na sepe na Fachi Beto alingi konyoko la bana mboka te ce qui est honorable pour moi ezali Fachi Beto alinga kosala ba biloko ko tracasser bato te konyoko la bato te ba Willy Bakonga bomona ya CG bato nyonso badio mindongala baza sauver ba monantie me baloba li soute pona Fachi azali rassembler président Fachi un jour tokatelo kwa ba okatsa ba ndene Équateur président Fachi ozaba magwengu Dismas na Bumba tolinga mboka eloko liboso za amour ya famille na amour du prochain Jésus-Christ alobaka amour du prochain de kotombola mboka président Félix azate pona oteka moto nayoki Kabulo lelo lobe alingeti basenga alingeti ape na sport bongo ababa zombo pourquoi babenga alingeti teka bapesi bango 2 millions alingeti amona mbongo bapesi te ça ba bêtise tango azoyi mbongo fait babenga alingeti tango bazimbongo bakaboli mabe ministre s'impliquer et comme bon ministre alembo oye moko non ministre sport na problème te to yima mona elinga bakomi ko finga entraîneur Kabulo tango misama ba entraîneur ke ava kende usama kamba sport Kabulo azaki na ye opa lubage espagnol Kabulo alingi batia muta ko manipuler lokola Shabani lokola Trésor lolo lelo tango baba ki aluba espagnol
il fallait pas l'ongola pas tiens moto Kaboula Loba, qu'est-ce qui ne va pas avec Ibeng, avec Floré Ibeng, avec les comités? Les lois ont changé, il faut Ibeng, non. Ce sont des distractions pour le Congo. Kaboula Tonga Bandako en étage na Kingabwa, na côté à Matrandel Wana, Tonga ba clôture son monnaie au lobby au mur de Berlin, na Okeneti na adresse, na za journée investigation. De cause na mutombo ko ta ba distraction ba Kaboula te pour na Combo, tozo tuer Congo, tolingi Congo te. Vidéo comme la yo, to solana yo, to kutana na yo, oza journaliste oza ko risquer ba vie, mais na ba guerre à est. Nde na moni vie na ngai général Kabo Lubo ya zo sala makambo na est ko na ba Rwanda ne zai muzamabe. To sala makambo po to linga Congo. To sala makambo ne docteur prix Nobel muko ya salaka. Intérêt ya par rapport au travail. Biso tamo makolo na ya ka pe na futi mbongo na transport, en même temps na lancer ba YouTube nanga c'est normal. Na futa pe meka. Tolinga Congo bana matete na mwe bokomelinga champion moti tolinga Congo parce que makambo bozo komela na otanga ngo te ki abeyi ki otiko kwa sa mosi moko wale talinga te elo boza tolinga Congo ndenge bolobi député national azali national azako tala institution ok n'est pas député Magwengu Dismas okomona nga nazali na fief na eza basangusu na sous région ya Équateur si d'Équateur ba mazana Mongala, mais comment na makambo Équateur a intervenir. Mais comment na Bokolombe, et les collègues à Baindi Nokonanga, parce que la note mot technique était ministre de l'économie a tombé. Au comment na peine à Équateur, dans un bateau ten Équateur Sud. Au comment na Bokolombe à sa côté, au bas à côté, parce que la cave intérêt personnel, mais pour na Mboka, na bassin où se tourner les lots. Qu'est-ce qui ne va? Où est-ce que ça la mapo bana Équateur, bana Équateur Sud va se retrouver? Que mon Équateur est autant à tout sungaye à comme le niveau nini urene marche c'est non l'Équateur c'est n'est il y quoi que poto et beaucoup l'homme qui est non ça na autant ba biloko bien batote même na mbanda ka comme on a bato azo la ba intérêt mo personnel to lingamboka to la ba intérêt personnel ngayo na sala kina noko na ba indi na il quoi ça noko nanga c'est na de nous ça parce que là aux marché l'Équateur te tant le kondo azalaki au comment on a tapé côté le ko monani mais banda Équateur wana lokondo azate rien ne marche beaucoup mi attaquer bobo ngape na thème bobo parce que c'était priméré mais tant que chef de l'état zo kende liyo ake toke na kokunda na nani tata mosi ya liyo wana Jean-Pierre basali ka incantation maube komba liye tombe kake beti o magwe mutasa na totika biloko wana tolinga mboka muno kwa mukolo elumbaka solo pamba te ba magwengu bazali ba notable ya Congo soko tosi ete komona bilakeli tolinga Congo tout ça la unification nationale tolinga mboka tolinga président chef de l'état ceux qui tous opèrent ça ba suggestion azoyo ka ko changer ministre de l'économie quoi nana soutenir ni basi ni chef de l'état ni Joe Biden papa mboso tolinga Congo tolinga ko dénoncer mabe bato sala mais komba bato te wana ko avancer Congo na pesi mbote na bato nyoso balinga maître Francis Konzi tozana yo vice président vice de justice ba mama Mianda ba maître Richard Congo kotambo liboso na pesi bana matete courage na komi na ndako na malandi na matete na kozwa penda ko na lokele wana na zongi na mona matete poto sa misale kene liboso na pesi famille maître Dismas Magwengu oyo à l'exception de la que musala etombola ka mutu mais mutu atombola musala te musala no sala ndeko tombola so lingi bomote konza iloko te na pesi famille na mbote mama Esteban Ngwabu bana na ngama elor na petit Tony Bosongwe et pas maman Mimi Bongondo maman sociale tokuta na leo samedi na lobi pona fachi beto lobi dimanche ibale kozana leki na mboyo yoza malamu ke bana fachi beto na association bana fachi beto tolamba tolia tolobi tolobaka mona mboka kama mboka to changer histoire te tozala bato abeta te fachi beto mona bilaka Kongo ekende liboso soki on négligé Jimukendi ezalo kwa maboka mama na ezama kwanza Jimukendi ezalo kwa mama alambaka na epona bato bayoka na media Jimukendi honorabilité so boye to bunda teke katanga teleme aka Jimi oboye basango sote Jimukendi za muta présentaka biloko ya télévision pour ba peuple bayamba yango Jimukendi ba osele maboka ofungwa mais propre Jimukendi so bolana ezali na réalisation ya papa Timothée na caméra Lenzaka to kabona bino te libala lisanto ciao.